Aïe. Amen. Vérité, 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 bande kotosili kozema kat na émission oya. La vérité place wali kolobela makamuni suma ani. Jézabel. Jézabel, bande ko avanto que nous repo on a bantu za kolobela ba caractéristique oyo sili komona na misala ya mokili ya Samaria oyo Jézabel asilai ko kotsa na bana ya Israël comment ekotaki désordre. Na tanto tosili ko silisa ya mope to lobeli ete tozali kozonga na deuxième partie na biso oyo poto ko expliquer comment na bisika oyo prophète Eli aye komona na ye kaka mutu azalaki kosalela Nzambe. En dehors ya ye toye komona ete 10 millions ya bana Israël basi basansakanaka na bango deja basi bakota deja na molimo ya séduction, molimo ya provocation, molimo ya bikobo oyo basi nyonso bakomaki na yango na mokili ya Israël, précisément na mabele ya Samaria qui est na pembeni ya Gilead na mabele ya munene oyo Josué apesaki na bana oyo Manassas. Maintenant pourquoi elelo na banza toli kokota vraiment na chapitre 16 ya premier roi. Un roi chapitre 16 précisément place oyo tozali komona sikoyo kombo ya Jézabel to misala ya Jézabel eliniko banda bitumba entre ye na Nzambe. Nzambe azali représenté epa ya prophète Eli et puis Satan azali représenté awa na Jézabel. Mais maman Annie, pesa biso un peu introduction comment premier problème liboso e kokota entre prophète Eli na mwasi oyo abekami kombo ya Jézabel qui est reine ya mobali oyo babengaki kombo ya roi Ahab. Donc ndenge kaka touti koloba wana pour 10 millions ya bato bakomaki pour maman Jézabel. Donc baza kosalela Nzambe oyo ya mabe. Donc bana Israël donc bakomaki makambo elengi te yango sikoyo prophète Eli amonaki ke mboka ebebaki mingi. Tango ebebi abke pa mobali ya Jézabel Ahab alobi na ke mwasi na yo akosi désordre na Israël. Mboka ebebi pona nini bato bazosala makambo esanga ntina. Donc makambo moral bato eza lisusu bien te pona nini mwasi na yo abebisi makambo po tosolola po mwasi na yo atika eloko ya ndenge wana. Ye mobali akepa mwasi na ye ayebisi ye mwasi ye Jézabel ke prophète Eli alobi okoti désordre na kati ya mboka. Donc ye mwasi ya Jézabel alobi oh donc c'est ye prophète Eli alobi nga na kosi désordre na mboka na Israël alors fona lukisa ye pona bomisa ye. Donc babomaki basali ya Nzambe bele lisusu. Mais prophète Eli ye aliaki kwe akimi na ye penda kimi tango siko akimi ndenge akosilika kaki alobaki donc lokola boyi kondima alors mbula ekobeta te na Israël pour 7 ans. Donc mbula ekobeta te soki donc soki avant mbula ekobeta soki nga pena na retirer parole oyo na bimisi mais mbula ekobeta lisusu te pour 7 ans sikoyo kanisa mbula ezobeta te donc sama ivi ezate akimi tanga akimi Nzambe ayebise akima soki na kote nini wana tanga kikuna ba korbo mutu bana ekolesa ye ba korbo na tongo ba ekolesa ye na moi ba ekolesa ye na butu ba ekolesa ye bokanisa 7 ans mobiba mbula ezokobeta te na ba korbo bilo basa kolia basa kozwa po ba ya kolesa ye eza lisusu te po place no se kuma ka ikauka. Donc kolia ekomaki ya passe ekomaki ya passe. Donc na tango asalaki bongo alobi tika na longa na ville oyo akimisi na ville mususu po place wana ekomaki penza koka soki ville awe kombo nango ezalaki zela bata yango donc kombo ya ville yango nde kuna nde kuna ntango akendaki kuna nde
akenda okuta na mwasi moko ya veuve azali na mwana ye moko na mwana ye moko kaka ya donc azali kaka na mwana ye moko sikotanga akomi kuna ayebisi ah mama nazala nzala pesa ngai kolia mama ngo aveuve alobi ah ngai tala fi mwa farine naza na ngai ya moke kaka mpona lesa mwa bebe na ngai kaka ona pesa ye donc mama ngo alobi ah foka na lesa papa ayebaki na ye pete papa frère azalaki prophète ya nzambe azwi kaka biloko akanga olia pesa mwana ye na atiki mwana ya nzala apesi ba prophète Eli azwi biloko wana ale si prophète Eli ali alobi na banzala oyo ezokota na mboka eza na mboka oyo donc nayebisi yo mama oyo okotika suki kozala na nzala te ti ntango bakimia ntango nzala ekosila ndako na yo kotika kozanga suki biloko kolia te donc frère prophète Eli ye wana akendaki na ye ntango ake kuna donc mama ngo batikalaki na ye kaka donc mama vina mama yango ndako na ye ezanga suki biloko kolia te donc prophète Eli a continué na ye nsima nde azongaka lisusu epai ya femme wana veuve ntango azongi mwana ya mama ya veuve yango kutu azalaki na posa donc azalaki na pasi ya liwa donc akomaki kokufa akomaki na donc na pembeni ya kokufa ntango akomi wana prophète Eli asambeli aya kobikisa mwana wana nde bongo soki okokokontinue mawa ani nayebi te comment ozali kokata sino ke babiloko yango eza koleka mingi na société na biso okende kokuta mutu azali kopengama prophète to mosali ya nzambe kati na société na biso to na baeglise na biso na mikolo lelo oyo mais soki oyebisi ye apesa biso mpe histoire ya koma baprophète babandaka na mokili to nani mutu azalaki premier prophète na mabele oyo akoki même ou ne pas kopesa biso bima détail avec un détail là très descriptif dans ce sens que azaka koyibenga mayenga nazali prophète de prophète bamosuku bayibengaka mais oyebisi apesa biso histoire ya Jézabel bayebi wemi yango te akoyebi na yango u ayebi te nayebi nanga te koma akopesa biso yango sino ke biso tozaka kolanda yango na bible mpo tomona ete mosala oyo ya kiprofete toza kowela ye ngai prophète tokomona awa elingi ebanda koma kokoso eyelaka na vie ya prophète e prophète nini yango avanda na kimia na mabele oyo tokoyeba ye parce que tomoni baprophète bakomi kotambola na bamercedes mais tokotala soki ye prophète azalaka na ndako soki ye prophète azalaka na esika mpo obengama ya solo ozali prophète so far toza koya na kotala ndenge nzambe akopesela biso makasi ya kokontinue na émission oyo ya la vérité place nini tokoya komona prophète oyo azalaka na mabele obongo azalaka na kimia ndenge mama ani outi koloba awa mama Jézabel atiaki mololo na baprophète nyonso ya nzambe ya bomoi abomisisa bango jusqu'au point où tokozongela yango soki outi koloba awa ke prophète Eli ye yo bakimisisi ye na mwasi obengi komba nani Jézabel parce que azali na molimo ya autorité molimo ya puissance molimo ya domination mais dans l'endroit prophète Eli mpe ye mpe azali na nguya ya nani ya nzambe mais a échoué face à nani ya Jézabel ye wana asali nini apasoli après 3 ans nzambe ayebise oza kozonga wapi na Samaria oyo nokutana nani na Jézabel encore une fois face à face mosala nzambe etokaki ya bime koma abomisisi bato ebele nazonga abi oza kozonga kuna parce que un prophète kobosana te c'est un messager de Dieu makambo prophète akoloba euti epa na nzambe misala akosala ya nzambe akobenir na nzambe akomodir nzambe mutu aza kobenir aza komodir place oyo déjà mosala ya nzambe asi akangisi etambula ekobeta te mais ye mpe aza na kati ya se ya mapata nde place wana azongaki ntango azongi nde kozonga na ye nde aya kokutana na prophète Obadia donc prophète Obadia wana azalaka élève ya ye prophète Eli donc ye mutu donc ntango akutani na ye prophète Obadia alobi mais yo ndenge nini oza kutu oza vuli ndenge nini mpenza omona ozomona suta ngai na ye na message nalingi okende koyebisa Jézabel ke ngai na ye foto solola naza na message na ye alobi yo okoki okende pa ya Jézabel te mpo Jézabel azala koluka yo soki okomi wana donc kozala dead man donc okoki okende te fo bakata yo motu alobi ya mais sikoyo ngai nalingi kokutana ye mpona soki nakopesa ye sango malamu fo nakende kopesa ye
Abi bon donc yo koko kenete abi ok yo prophète Obadia akende koyebisa ye ke tolingi toyeba ou bien nzambe na Israël ou bien nzambe na Baal de yango tolingi kosala nde wana nde ye prophète Obadia akena Jezabel kuna yebisa ke nakutana prophète Elia yebisi ngai na koyebisa yo ke you need bolingi fo bosolola yazala message na yo abi message abi azana message na yo donc alingi pena sola ningi koyeba bien nzambe ou bien nzambe na Baal mais alingi azana test alingi bosala ozo comprendre azana test fo bosala sikoyo ya alobi ok problème ezate donc prophète Eli wana zakaka ngai tina kokata ka mutune wana bongo ngai pena kimia nangi kozala fo kaka na bomisa ye ok problème ezate lokola alobi fo tokena alobi fo tokena montagne ya Carmel bana mosala test yango kuna